Lekechumwana. Pourquoi lekechumwana alobaka ye akotelaka Karine Mokonzi te, ye akotelaka mutu te? Pourquoi lekechu alobaka bongo? Alingi koloba mingi na bandelaka ngo mbala na mbala nga nakotelaka Karine Mokonzi te. Ngai bango nyonso nazwaka bango ndenge moko. Eske ezali likambo ya solo to ya lokuta? Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko pona koloba ebongi na loba mbala moko. Lekechu oui azalaka a part ya Karine Mokonzi. Donc lekechu akotelaka Karine Mokonzi, la baronne, mama YouTube, autorité morale, icône oyo azali kosala makambo sikoyo eloba ye moko Michael. Alors lekechu ndenga zawana soki akwanganaka to alobaka akotelaka mutu te, wana ezali normal parce que ata binomoko ndenge bozawana na famille, tangu oza na mama na yo na bandeko na yo na papa na bino, alors soki oza kokotela mamano na likambo moko, ata batu bamoni yango yo okoloba kaka na kotelaka mutu te parce que toza na famille ba oyo baza bandeko nanga, oyo aza papa nanga, oyo aza mama nanga, nalingaka bango ndenge moko, mais okoteli ya yo mama. Alors pourquoi lekechu akotelaka Karine Mokonzi yesikoyo awanganaka yango pamba pamba, awanganaka parce que atia batu calme, awanganaka pe parce que ye lokola akotelaka Karine Mokonzi na ndenge ya soin, na ndenge ya conscience na ye amonaka ke akoteli Karine te, mais a défendre oyo ezali logique. Lokola amonaka a défendre oyo eza logique, yango tango nyonso a repetaka akotelaka Karine. Alors Karine Mokonzi epai ya lekechu aza nani? Parce que Karine Mokonzi babengake mami na ndenge kaka ya kobenga ndenge misusu bazomona, mais non eza bongo te. Lekechu pa ya Karine Mokonzi aza penza mami na ye na ndenge ya solo, aza mama na ye na ndenge ya solo na monde ya internet. Na kanisa lekechu tangu alobakaki akotelaka mutu te, na kanisa boyokaka bino nyonso abakisaka nini. Alobaka boye, ngai bango nyonso toza famille te, ngai bango nyonso tokutani kaka na internet, ngai bango nyonso tokoma kaka famille na internet. Alors boyoki bien na kanisa internet. Internet yango oya lobelaka eza nini? Eza YouTube. Donc bayebani na internet oyo ya YouTube, bakoma famille na internet ya YouTube. Alors Karine Mokonzi bobengake nani? Bobengaka nani? Ou bien tobengake nani? Mama YouTube. Alors ngana bakise loko mokote na kosi memi pa na zakaka koloba oyo na yokaka pe oyo nazomona. Alors lokola aza mama YouTube, lekechu abengake pe mami, donc aza penza mama ya lekechu. Alors lekechu tango alobaka toyebani na internet elakisi toyebani na YouTube, koyebana na YouTube elakisi toyebani pona Karine.
bolandi yango eza simple soki bolingi nakoki kobandela Lekechu mwana tango alobaka ngai na bango nyonso toyebani na internet. Alors internet yango alobelaka ezali YouTube yango alobelaka mama YouTube eza Karine Mokonzi. Lokola mama YouTube eza Karine Mokonzi elingi koloba lekechu bayebana na YouTube bayebana pona Karine Mokonzi. Alors Karine Mokonzi a komi sikoyo à part. Donc Karine Mokonzi a tikali susu na groupe wanate oyo lekechu alobaka bino nyonso boza ndenge moko baza sikoyo ndenge moko te bo comprendre tina lekechu akotelaka Karine Mokonzi sikoyo ye moko amonaka mususu neti akoteli ete mais akotelaka ye parce que eza automatique parce que na mutuna grâce ya internet ayebana na batu wana nyonso internet yango YouTube yango Karine Mokonzi mama YouTube parce que lekechu tango apusana pembeni ya Karine Mokonzi akende poasala émission mbala moko Karine Mokonzi alobi vandawa tango alobi bakoma bavanda bakangama donc mama na ye mutazwa ye wana donc mutu moko te apusa lekechu pembeni ya Karine. Alors Karine égale internet, Karine égale YouTube, mama YouTube yango wana ezali simple botika komitongisa magai lekechu okote la kaye lekechu awangani te lekechu akote la kaye te lekechu azako wangana Karine lekechu boye wana ezakaka toza korompu parce que eza clair et net koleka même moi isoke bimi ata moi yango ndenge nini éclairage oyo elakisaka makasi ke lekechu akotelaka Karine. Même Karine soki bolandi bokomona apostaki na butu ya lelo donc na tongo ya lelo kaka toloba bo alali vraiment retard. Alors lokola apostaki photo ya lekechu na kanisa soki botangi akomi kaka mwana parce que aza mwana ya Karine Mokonzi donc aza mwana ya mama YouTube aza mwana ya internet. Alors eza simple pona koyeba yango bien sûr simple lokola bonjour te mais eza simple kaka ndenge zalaka mafuta to mungwa soki ezangi na biloko bokoyebaki ezangi bandeko ezalaki nde bongo na kanisa na zana mingi te ya koloba pe ya kolekisa. Michael Jackson Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinyoso, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.
Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zawana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux m'emboter belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa ni saote, donc on a quoi que les catés sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.